Merci pour la confiance, la fidélité. Baïke, vous allez belé, vous messana kozobiso, Nanzela FM Télévision. Tofongoli basango mokola lelo na présidence de la République pour notre hôtel Sabino était numéro 1 ya ba congolais nyonso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asili na kopesa makanisi na ye na oetali déploiement ya ba force régionale ya EAC awa na partie orientale ya République démocratique du Congo le lengeni bazo sala musala ezali ko sepelisa été. Le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Niaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, ben, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Ministre de la Recherche scientifique, le docteur Gilbert Kabanda, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, Bisikani Nwabetaki Masolo, il y a recherche scientifique Awa, dans la République démocratique du Congo. Responsable numéro 1 au Azali Mokambia, Institut national de recherche biomédicale, Aeba Kibongo na kosala plaidoyer na e pas ya ministre ya recherche scientifique Azali docteur Gilbert Kabanda. Po Aeba bongo na ko intéresser gouvernement congolais, Aeba bongo na ko accompagner bango po ba Aeba bongo na ko tombola Azali recherche scientifique na République démocratique du Congo. Nangambu na e ministre ya recherche scientifique pe innovation technologique ya eba kibongo na kosenga pe concours ya ba virologue congolais ba eba na kopesa lobby ya malamu na secteur na bango po ete eba na kotombola nkita ya Congo démocratique. Ndena yango Gilbert Kabanda aibi bongo na ko réitérer volonté ya kotombola recherche scientifique pe gouvernement eba na kosala yango priorité na ye. Pendant que le monso et Sengel Tobak a été coordonnateur, il y a secrétariat technique, il y a riposte contre Covid-19, à Ebaki Bongo na Koyamba, patron, il y a Sika, il y a recherche scientifique, il y a Gilbert Kabanda. Il y a Atalisiété pour Eba Bongo na mettre en place les alliés politique nationale, il y a recherche scientifique, où il existe vraiment dans Congo démocratique, Kassina. Tournaye, à Koyeba na Tombola yango, pote sala musala na yango, le lenge et longobani. Kolangwa masanga pe kosali la téléphone na volant yangonde et memi accident oe salimi kuna na chikapa bipa inini bomi 4 personnes pe ba blessé belé.
na katikati ya bilili oyo bozali komona ezali nde bana mine pe mikolo mine oyo bazali bongo elongo na bayike mususu oyo bazwi bongo bapota ya makasi na accident oyo esalemi oyo ememi bongo pasi mingi kolandisama ba témoin oyo bazalaki esika yango mutuka oyo ya marque Mercedes oyo utaki Kasai Central ekokende Kasai ememaki bongo ba masangu yango tango ekomi yambo eba bongo na kokatisa oyo tobengi pont ya Sanzu oyo basili na kotalisa ezali bongo milangwa pe kosalela oyo ezali bongo telefone tangu bako kumba mutuka nde yango ememi bato ebele boye na likama oyo bozali komona mai na miso ekotanga na bayike oyo bayaki kotala bao ya bango awa pe basengi na mbula matadi ayeba bongo koya kosunga bango na likama oyo ekoeli bango po ete mutuka oyo eyebaki bongo na komema bana oyo bautaki kananga bazali kokende chikapa pona oyo etali bongo bakelasi na bango lolenge ya accident ya boye sengeli to simba ete ezali mbala ya liboso te awa na République démocratique du Congo esalema bambala ebele kasi ya kokanga ezali ete yango esalemaka mingi soki ba chauffeur bako tambusa mutuka na kisela oyo eleki ou bien bazali bongo milangwa ya masanga tope bako salela téléphone nde na yango esili bongo na komema likama oyo Fondation Sainte Marie ebaki bongo na kopesa don ya ba matériel ya construction na épée léopard kuna na Kaluka. Don oyo ezali signé Trésor Kapende Tiabangani oyo alembi komona école oyo e bana kozala plonger na kozanga elikia pona ko continuer kopesa bana éducation ya malamu nde tina ya Fondation Sainte Marie ami pesi esengo koya kotika bisaleli ya botongi etele oyo ezali na litomba ya koforme ba milliers ya bayekoli o bazalaka na esika oyo lokola moko ya etele ya monene ya quartier Kanluka. Bonatina na yango ba autorité école ba représentant ya comité des parents liboso ya ba membre ya fondation na sima ya losambo nde ezalaki marqué geste oyo qualifiaki remise ya badon batol pe bisaleli mususu pona kosala ete etelo oyo elata lele esika ndenge tozali kaka komona na ba image na maloba na ye les promoteurs pe président fondateur ya Fondation Sainte Marie Trésor Kapende Tiabangani azangaki maloba te alobaki. L'acte posé, ce n'est pas par rapport aux élections, c'est un acte d'amour, c'est un acte social. Nous avions demandé à la population de soutenir la Fondation Sainte-Marie qui est en train d'œuvrer dans les domaines de l'éducation, c'est ça mon souhait. Oui, je vais revenir, je les ai promis que je vais achever tous les bureaux parce qu'ils ont un problème de bureaux. Esengi kobakisaki action oyo ezali ko s'inscrire na devise ya fondation ya promoteur Trésor Kapende oyo eza dénommé Sainte Marie na politique na yango ya ko promouvoir pe ko tombola éducation na secteur oyo bazali ko sala mosala makasi na tina ya ko participer na lolenge longobani na éducation ya bilenge. Na Kinshasa likambu ya transport ezali kokoba kaka kotungisa baike malgré ba décision oyo bakonzi basili na kozwa po transport ekitatalo. Face na inflation, où ezali ko s'observer na marché depuis plusieurs mois na katia ville province à Kinshasa, dépréciation à franc congolais face na dollar américain, pe prix à ba transport en commun ezali également ko matana ndengo ko zwa idete. Na ko matana yango selon ba heure pe ba circonstance ezali ko kita kaka ndengo ko ndimate kasi circulation ezali penza malamu te. Ba chauffeur pe ba receveur ya transport en commun ba azali ko fixer ndenge kaka balingi na ba manière ya lolenge na bango moko sadi makanisi elie na mutu atie ya ye prix pe abambi yango ba client ozali obligé à kofuta po tala kaka na ba heure de pointe mobulu ya transport pe embouteillage ekomaka kozwa idete zwa ide moto azali kokene musala akite changu po akoma na centre ville azaka ka obligé à kozwa transport mais kasi na prix nini.
Pour na réguler ba affaire wana na secteur et ezali coexister grille moko tarifaire o eza officiel et ezala qui élaboré par gouvernorat ya ville ya Kinshasa kaka boina tina ya koluka ko rendre ba manière obsolète face na ba nombreux changements o ezali sur le terrain. Pe tozali ko rappeler grille tarifaire yango ya transport en commun et ezali ko dépendre na ba itinéraire officiel o koki ko parcourir sur les tondi ya ville ya Kinshasa. Pona yango ba bis to ba minibus ko bakisa na ba taxi bis bazali na ba prix na bango o ezali fixé tel que ba course o ezali ko kende na marché de la liberté kino na Kingasani de to peto lo bana Pascal to na Kingasani ya suka ko kende tina mikonga ko matana bibo ezali kaka na 500 francs. Kinko les communes et ezali na 800 francs, Ntsele 1500, Mikondo Bosawa 500 francs, Maluku 2000 francs, Kisia ezali na 3000 francs, Dumiyoko Matengo na 5000, Mongata na 7500, Kingakati na 4500, pe Imbu na 6500 francs. Mfumuketo na 8500, to tangi kaka ba itinéraire wana po na koyebisa na bato koyeba que tarification pe ba itinéraire oyo totambola na ville province ya Kinshasa ezala déjà établi na nomenclature na yango et pas ya gouvernorat ya ville ya Kinshasa po na ba chauffeur pe ba receveur boyeba ke mboka ezanga mibeko ezali semblable na zamba kasi biso toza banyamate e esengeli kotosa mobeko poso kite umukamate okolela yo moko. Soki okomi na première rue ndeko nanga ndimelanga pona ikoma salité na bouteille en plastique ya kokamwa. Awa tozali na première rue na commune ya Limete pont oyo moto nyonso ayebi yango liboso ya hôpital HJ eyebana na kombo ya bosoto o bozo komona etuluku ya basalte o ezali constitué en majorité na ba déchets plastiques o tobengi milangi ya plastique na lingala oyo bamelelaka mai to ba sachet bosoto ya boye esala lokwa couverture likolo ya mai moyen écoulé librement ezate. Bongo conséquence nango bandako o ezali na se na quartier Funa to Sokopao 1 bakoma kozinda na maziba likolo ya bosoto o bozali komona banani bazali kobwaka yango e banaka te na tongo gotana bokomona ka mai etondi milangi likolo on dirait bozali boso ya usine ya plastique nzoka nde ezali bosoto o mai ezali kokumba na tango nyonso mvula enokaka yango ya rande kovanda awa e congé awa bongo bayo bazali koteka bilia pemeni solo moko bimaka abondi melanga soko za makasi te pante kangami. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali wana pona yo muto zali kobela. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie,
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te, benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki machine na bango oyo babengi prophète ezali ko détecter na tango muke malade na yo tuni ngai eza nini ezali bongo machine oyo centre hospitalier Kafek bazali ko salela bazwami na yolo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafek etritaka ba maladie ebele. Presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek. Domaine ya poison, en tout cas, à tes retardé trop rapide. Awa, soko ye, ato tikalaki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko, oyo to yaki na poto, ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini, et puis tango e détecter yango, ezo talisa. Oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini yako traiter tingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyo kabati kotaki ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya pwe o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Studio Liloba ezali na limité 14e rue industrielle bipai nini ba condition malamu ezali pour na artiste beta tout koyema na ba condition malamu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba.
awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Toko Suksa awa tika topesa joyeux anniversaire na ba nyonso babotami mokolo lelo le 10 mai to bandi bongo na Trésor Lumbu TL oyo a mesana kolanda biso na nzela ya chaîne YouTube na biso Fondation Maluwa ye azwami na mikili ya États-Unis. Trésor Lumbu joyeux anniversaire na yo. Baike bozake belé pona kolanda biso na pesi bino merci ngai na bino tokutani na mikolo oyo ezali koya.